Israël, c'est comme le Vatican des chrétiens. Des chrétiens du monde, c'est comme la Mecque des musulmans. Ouais, la famille, salut, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Et puis ça va bon actualité musicale, politique, il y a société, il y a social, il va vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travailler, bon, on a grand sœur Nabiso. Donc, il y a un grand journaliste à Salama, Françoise Vita. Françoise Vita. Donc, passe à la bagarre, donc, donc, c'est ça, quoi. Vous s'abonner massivement à la chaîne Wana pour voir l'actualité. Merci et. Bandeko ya Cool Media TV, mbote bisika nyonso bali, mbote na bandako na bino na mabota na bino. J'espère que bino nyonso boza malamu. Bon, eza moi sujet moko un peu compliqué, mais na kolinga kosalela ngo commentaire mingi tenga moko. Na ko préféré boyoka commentaire ya ndeko na biso moko ya congolaise ya mwasi. Azana kokamwa pe aza koloba likambo oyo euti koleka lelo oyo tomoni biso nyonso na bareseau sociaux ya mwa bourde oyo ndeko na biso président na biso oyo tolingaka mingi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi autaki kosala na kota mboka bapaya. Bamakambo ebele elekaka na mokili oyo balobaka tambola na mokili omona makambo. Yoka batu poyeba mokili etambolaka ndenge nini. Soki okomi na mboka mopaya, luka olanda lokolo oyo bango baza kotambola nango. Soki batambolaka lokolo à gauche, tambola lokolo à gauche. Soki batambolaka lokolo à droite, tambola lokolo à droite. Soki pe makolo mibale batambolaka nango te pe batambola mabolongo, tambola nde na mabolongo. Ndeko na biso molongani na ndeko na biso président na biso mokonzi na biso azana ba conseiller. Lelo je pense na mboka na biso toza le seul pays oyo tomoni na kati ya présidence pe na tout autour ya président de la République ba conseiller ba kozala nombre oyo biso toza nango na plus de 300 conseillers je pense. Alors mosala na bango ezanini soki ba bengi bango ba conseiller ba oyo baza pe na pembeni ya mokonzi bazali oyo bakopesa to bako préparer ba voyage ya mokonzi to pe ba déplacement mokonzi par-ci par-là. Bako expliquer un peu historique ya esika bazokende mboka wana ba rouage nango ezaka ndenge nini batambolaka ndenge nini bavivaka ndenge nini pote ba bourde musu esalama te to pe ba bêtise musu elobama te. Bon, ngai na ebité naza na préférence mingi te ya ko nazo préféré mingi te plutôt koloba makambo yo ngamoko po eko koma lokola yemta lobaki yemta salaki commentaire, mais il faut dire que les choses soki ezomonana il faut kolobela yango parce que ce n'est pas bien pour nabiso na mboka na biso parce que makambo ça engageaka République Mobimba pour tozana représentant na biso ya numéro 1 ezali mokonzi na biso. Donc ce qui est akoki kolakisa ba image ya ndenge bakonisa te mboka mobimba eza na ba image ya ndenge wana to pe baza bongo. Voilà, donc na otika bino boyoka mwa commentaire oyo
tokobandana na koyoka ye moko ndenge alobaki esika nini bino bokosalela bacommentaire na bino mpe tokoluka to comprendre éventuellement charge oyo ndeko na biso aza komema mpe aza koengage ya mboka na biso. Voilà, suivez ces éléments et puis tozongi à tout à l'heure. Merci. Fatia Sabiloba Loba. Fati. Mais c'est... S'il ne maîtrise pas quelque chose, mais qu'il se taise seulement. Ou bien alors, avant de parler, il fallait qu'il demande. Nzambe Fati. Et puis que ceux qui sont palestiniens, naba israéliens, on a ce yoki en bitumor, juif, naba musulman, et qu'on bimalisou parce que c'est pas possible. Israël, c'est un pays des orthodoxes. Donc ils n'ont rien à foutre avec le christianisme. Ceux comme in Israël, parce que là-bas tu vas trouver beaucoup d'églises, beaucoup de croyances, et eux-mêmes donc ils sont dans le Torah. Donc ce n'est pas un pays des chrétiens. Israël, c'est un pays juif. Ils ont leur livre saint, le Torah, et puis il y a multiples religions en Israël. Il y a des moines, il y a des orthodoxes grecs, il y a des orthodoxes romains, il y a des Congolais qui viennent avec leurs églises de pentecôtistes. Il y a Binzambi, papa Fati. Donc lui il pense que Israël, qu'on parle de la Bible, c'est Israël actuel. Non, parce que la Mecque, elle est tout simplement pour une seule religion, les musulmans. La Mecque, tout le monde connaît que c'est pour les musulmans. Et lui maintenant, s'il doit comparer Israël à la Mecque, c'est pour donner à quelle religion? Omoni mutabimsa bitumba na mboka. Butembo azo kokate ale ake opelisa bitumba na mboka mosusu place bitumba ça déjà. Ah papa, Fatia, il m'a fait rire quoi. Tu sais, je suis au 15e. Donc dans ce temps la penza vidéo. Non, ah Fatia. T'es mingi vraiment Fati. Donc si je comprends bien, ils pensent que les chrétiens vont faire leur pèlerinage en Israël. Mais à part les chrétiens, c'est pas seulement les chrétiens qui vont en Israël faire leur tour, leur tour touristique là. Non, c'est pas seulement les chrétiens, parce qu'il y a même des musulmans, il y a même des orthodoxes, il y a toutes sortes de religions qui vont autour là-bas, qui vont faire leur tour, le tourisme là-bas, qui vont dans les sites touristiques, religieux. Donc, c'est pas possible. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils confondent tout, Fati. Ils confondent tout. Parce que ce qui a comparé Israël à la Mecque, la Mecque est faite tout simplement pour les pèlerins musulmans. Oui, pour les pèlerins musulmans. Mais Israël, c'est pour tout. Parce que la Mecque, au monde, n'a jamais chrétien. Ceux chrétiens qui ont batumbio. Parce que là-bas, il n'y a que des musulmans. Si Israël est là, foule, il y a religion. Ah, Fati. Vraiment. Na bato yo azo voyager na bango baza mabeo et puis que bazo ridiculiser président, c'est comme s'il n'a pas le sens du savoir. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi lorsqu'il est arrivé là-bas en Israël, il a reçu le diplôme là pour aller raconter des bêtises comme ça. Vraiment, c'est honteux pour notre diplomatie quoi. Vraiment, ce qui feu papa était là, c'est lui qui allait le faire, même ce discours-là, il allait donner à Fati pour lui présenter en tant que le premier Congolais qui est vivant, qui a ouvert l'ambassade en Israël dans les années 60. Voilà. Israël, c'est comme le Vatican
des chrétiens du monde, c'est comme la Mecque des musulmans.